ya Gabi sœur nanga Teresa yo somona mukoni mato pa ye kova na kiti a tuteli si la bordure yo somona mukolo nini sœur na biso Milo aya kova na kiti to Lea ndaya aya va na kiti Lea nenga zala ba matière sila te Lea pe ndaya nenga zala ba matière sila te mais so za na comportement ya ba Gabriel so za na comportement ya Teresa mais Lea sa zikisa mukili na makambo akoloba pona sila mais lelo ya Gabi mokitani na weza nani. Je ne pense pas que vous l'avez dit Gaïta. Je ne pense pas. Mokitani na onani. Pour ceux qui batuni, papa taboulay na kunda place au ça. Obimisa musicien nini. Je ne pense pas que vous l'avez bimisa mambi labe. Jamais. Nemo bona yo, vous l'avez dit que vous l'avez bimisa Gaïta. Gaïta bimi, azamu ano à théâtre, mais a bimi pe d'effort personnel. Maga bimi na kombo na bazo tchai na ba film na kombo no. Mais aza formé pas na yo te. Mais c'est la honte du pays. Comment ya Gabi quoi on va na kiti ozo sala analyse pour na chèque kaka oyo Davina apesi belle vie. Yo banda ko boya biloko oyo biloko bana nike wana ngana kolo ba na TVT. Obi ke Gabi obi ke charisme na Sonia Silio. Na habite za nini? Charisme na Sonia Silio. Tango yo komi kwa kova na kiti o tout la banda lokwa ba Davina o baza na âge aza mwana na yo kwa ko tout la bango bordi eloko ezate yo mo ba bisa biso déjà opérer dans liboso caméra ce qu'on va na retourna ya Gabi o no so sala wana ezaka ko perdre liboso caméra po yo so o sauter la biso premier yo opérer dans rano liboso caméra o pesa biso musama kasi ya Gabi. Tango yo va na kiti oyo ko critiquer chèque ya Davina. Tango Davina ko matiso miniature ya Gabi. Siko mona ke tango wana bana na basabe poli babanga batute. Comment yo mukolo oyo va na kiti o sala analyse kutute o condamner ke bako pota belle vie buso ba bongote akondi ba biloko ba bongote ezali loko lukuta. Na fête ya sila ozala kite ni analyse ya belle vie de ko vande lango Gabriel Bolembo tika mutema mabe et comme ko bimiso na batu osaka na problème na belle vie parce que biloko oyo ko loba na émission belle vie tika ko vanda kiti te to atika ko sala lo mobote po ala tsa mutema mabe na ye ya ko zo mona bozo bimaka bati jemu na bati jemu parce que bo ine la belle vie nini. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au bozolanda biso partout dans le monde entier. Papa Kulutu na bino yeyo ya musuni mobali ali tutu ya Mbumalazolo beauté à deuxième république taille S. Merci beaucoup na bino tout bozolanda biso. Merci beaucoup na bandeko tout bozolanda biso na chaîne Oyo Vision Plus télévision ya ser na biso Bela Dinganga mwasi ya Mwindo Angolo bwaka ma wapi camarade ya batu ya Clarisse Plasma au tema ya Dodé Mavumisa Jean Pedro. Voilà, merci beaucoup na surtout que bana membre ya chaîne Oyo maman pasteur Titi la source mère nanga merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup na maître Serge Lukemba au niveau britannique. On les appelle bana membre ya chaîne Oyo maître Serge Lukemba soki yote a tika. Fait na kuta no liboso ke na kuta na bela. Maître Serge Lukemba, je te salue vraiment. Nana Lukoji, Luba de Lix à Londres, Bamoteno et belé vraiment. Et sans oublier bandeko nyoso ya famille Bota. Famille Bota ya Bethlehem, famille Bota ya Zanzibar, famille Bota ya Kuala Lumpur, famille Bota ya Gaza, famille Bota ya Tripoli, parce que lelo na comme mona ke pourquoi va faire Madame Belleville, en tout cas azana ba fan.
Chine ekomeli ngai papa Kulu tolobelaka base ya Chine te mpo na nini. Lelo en terme ya performance, en terme ya bafan, de tout ni ba différence yena. Donc famille Bota Alino Soba Yamati Tina bamote no ebele na États-Unis, famille Bota toujours, et sans oublier Basi à Londres, maman Sylvine Jolie, maman Claudine Bokatola, maman Aminata Tolomba, sans oublier Yemoko la maman chérie à moi si toujours coaché. Maman José Moussadissou, et sœur Nanga Célestine Mabilo depuis États-Unis, famille Bota. Alors, Lelo Penza, na yekoloba vite fait pendant na yekoloba to solo la nanu likambu ya théâtre oyo ya Belleville Kandi na Sila Bisalu to solo la nanu siko to talisa nanu bato babandi kolanda théâtre na CD to solo la ngona lelo bino bato babanda kolanda théâtre na CD babanda kolanda théâtre na cassette VHS to cassette mini DV boya kozona bakiti bo vanda likambo na koloba botala soki na oloba mabe lelo na théâtre ba échoué oyo ba raté vie na théâtre lelo bakomi koya kolakisa motema mabe na bango nyonso contre Belleville nayebi te posa ya bato ya théâtre na ezali Belleville atongela bango esika moko boye balalaka asokolaka bango apakolaka bango mafuta na poudre wa lala nde bandima Belleville lelo motema mabe ekomi na théâtre makasi surtout nga na na théâtre na motema mabe bazolakisa na ngambo madame Belleville tala niveau bato ya théâtre bake kosala théâtre bake kosala gag pour bafinga restaurant ya madame Belleville oyo bato ya poto bazoya na bao baza ba famille Bota na bao ba famille Bota te soki ba moni ngo bazolo en tout cas félicitations artiste na biso théâtre to uti wapi théâtre to uti oyo papa Masumu azana bureau te ya président ya théâtre to uti wana papa Masumu limbisanga na bana ba vérité lelo théâtre to uti bureau ya théâtre ezalaka te et président Lombe groupe Simba azaki na bureau na ye na Éthiopie wana théâtre to uti pene muto théâtre akufa to abela bachele kitunga na veni baebisa etala e oyebi te muto théâtre kingani azobela mais lelo quand même ezana batu moko ba oser Sila na Belleville ba oser lelo ya faire propulser théâtre na biso mais si la continue de distraction Belleville qui est dans droit chemin papa Kulu tolobi yango oui na lobi yango si la continue de distraction et puis na ko démontrer bino yango si la continue de distraction makasi si la distance o to yebi ando jouer à l'époque mwana mboka pa ando nyatango danger si la distance o to yebi ando jouer danger mais lelo so otali performance ya si la ko jouer bozo kumisa sa pomba scène mais lelo aoti ko jouer mama soki malando out inaperçu webi pona nini na ko expliquer bino na émission o lelo pena bo vanda kimia to ko solola tala niveau ya théâtre lelo batu bazo bundisa Belleville plus po ba yebi ke Belleville lelo Belleville ça na label moko Bella Production oyo ko 7 ans jour pour jour tokokuta na showbiz wana showbiz oyo ba musicien balingi bakatala ngo biso musisa mutu biso mawa Belleville lelo a osé ya kotia spectacle na showbiz et puis yemo ça déterminé ba billet ezotekama Zuma zala wana ba billet ezotekama olingo so ba billet na yo kende na église ya mama Laure Mbongo okosomba billet na yo
kende na bel campus okosomba billet kende na restaurant na Kipwanza wana hôtel eti mutato kende palais du peuple na loboko na oka ya droite restaurant Bellevue TV eza wana somba billet na ona $10 na $30 VIP. Donc cela veut dire comment bokoya kolakisa motema mabe soki oshue na théâtre osorganisaki te ya Bellevue nini bozobundisa sila te parce que boyebi sila aza ne faible bobundise te parce que babambaka libanga kaka na mango ya kotela Bellevue bozobundisa lelo to bobundisa Bellevue bobundisa théâtre. Moi ça m'étonne aujourd'hui actrice munene lokola Gabriel Bolembo ser nanga o ba biso to yokuta na TV tokoki kozala age moko mais moko abandi musala mo bo liboso muninga mais Gabriel Bolembo oyo akei Angola tombé Gabriel Bolembo aki Afrique du Sud tombé ye moko na émission lo bakena sana sans ex Gabriel Bolembo nana banda ko sepela neti mais tala shit libre o Gabriel Bolembo beta akoma na ye koni mama akoma na ye analyser Gabriel lelo tota na ba film été parce que lelo ba mama pembele soko tche wana ko jouer maman linga azo jouer mais Gabriel lelo a niqué carrière na akomi na ye porte-parole yasila. En tout cas, c'est le Congo qui perd. Tous perdre batou, Valère, Gabriel. Oh, biso tozaki, tolingi muto a touché Gabriel te. Ceux qui muto a touché Gabriel to yewana. Azali, muto a trasaki nzela, po ba de bele ba leka. Mais lelo yemoko azao na position ni. Congo, tout ça la chance te. Congo, il faut pas formater to suka wapi Gabriel o a joué ba Nzonzing azalaki na mot à dire na Nzonzing Gabriel soka lobi bochela nga muto ba kochela ye et pas Major Zolo et pas ya Titi Kalou et pas ya Intel et pas ya Intel Gabriel Bolembo azalaki na audimat yango boni bino bato pe bozo régner le na ba film à Bellevue yango boni bino bato pe bozo régner le na ba film à Sila boliaka bobombaka bo préparaka à venir na bino heureusement bandeko na biso lelo baza mayele quand même basali ba label na bango bazo tourner ba film parce que lelo chaîne YouTube eza entreprise to kita to mata chaîne YouTube eza entreprise oyo koki ko futa ba travailleur et futi pe na yo moko kolo chaîne ozimbo. Mais ce qu'on a lelo musala ba ya Gabriel lelo plus ses amis asa actrice comédienne lelo soki balobi film moko boye ezoya bazongi sa nostalgie ya Gabriel yebisa ngai ba okuta ya Gabi na position ni na position émission Yves Ripa na position ya émission na Anushka to ba okuta na position ni avec quel talent. Dans ça analyse à côté maman bité mais tout solo la Gabriel a joué Viva Riva film international malgré les Kanabutu a joué à mon père total et Gabi na film international et yeko et ça inde boé total aki merci koy lelo ba ini edo ba Messi Johnson ba da Regina Daniel ceux qui bazo tala Gabriel Bolembo obi ke bazana maya misu. Nous sommes nini ezo fingisa Congo. Comment ya Gabi ko rovana na kiti o crachaka sur Bellevue. Au moment où Gabriel Bolembo zaki na audimat na Nzonzing. To tia yo koleka Bellevue. Mais ce qu'on t'a là, ozaki na audimat na Nzonzing koleka Bellevue. Bellevue déjà yo za na audimat mais Bellevue zo diriger bino. Bellevue zo koma. Ozomon mais ya Gabi ti lelo okomate film na yo ata vie na yo ndenge osali carrière no okomate mwana mobo oyo bimisa lelo totalaka yo à partir ya mwana wana ba Solange Mindono basala école
école ezaka ate ke mutu amoni bapasi ne kuna azwi baformation ne pas président na ye to présidente na ye nga na landa Gabriel oui oza modèle mais koforme bato baya Solange Mindondo baforme bato Belvi Kandi aforme bato mais lelo ya Gabi mokitani na yo eza nani. Je ne pense pas que vous avez Gaïta. Je ne pense pas. Mokitani na yo nani. Pour ceux qui batuni, papa taboula ina kunda place oza. Obimisa musicien nini. Je ne pense pas que vous avez bimisa mambi labe. Jamais. Ndemo bona yo, vous avez que bimisa Gaïta. Gaïta bimi, aza mwana wa théâtre mais a bimi pe d'effort personnel ne. Maga bimi na kombo na bazo tia na ba film na kombo no. Mais aza formé pas na yo te. Mais c'est la honte du pays. Comment y a Gabi quoi on va na kiti, ozo sala analyse. Pour na chèque kaka oyo Davina apesi belle vie. Yo banda ko boya biloko oyo biloko bana niki wana ngana ko loba na TVT. Obi ke Gabi obi ke charisme na sonye silio ha. Na ebite za nini? Charisme na sonye sili. Tango yo komi ko va na kiti, o tout est la banda lokwa ba Davina. Oh baza na âge aza mwana na yo. Ko tout est la bango bordi eloko ezate eloko ezate. Yo mo ba bisa biso déjà opérer dans liboso caméra. Ce qu'on va na retourna ya Gabi ono so sala wana ezaka ko perdre liboso caméra. Po yo so sauter la biso premier yo opérer dans rano liboso caméra. On peut savoir que nous avons un Gabi. Tant que tu as koloba, ngaku to solo ba ke famille wana ya munoko wana, famille ba chéri wana famille munoko. Mais munoko na biso to loba no ba solo en aucun jour. Ndeko moko to zane pa ya Belvi Kandi akoya ko vanda a tout est là bordi. Oyebi soki yo zalaki na ngambu ya Belvi. Makambo ya ko sala Belvi wana ono sala ngo sila. Oyebi niveau balikaki ba rappeler yo kiboyo. Balinga ba no rappeler ko finga yo ke kitie mati. Oyebi niveau. Parce que côté sata Babylona, babanga mutute. Ba finga kutu président Lombe, nzete ya mubesu. E bongo yo ya kokauka. O pesete. Ozo pesete. Mais moi ça m'étonne aujourd'hui, il y a Gabi Ozaki Mutubo bosa la peine na yo, ata ba gago lelo ba osala ba fingi la ngo bato. Il faut ça sakata ba gago wana. Mais lelo lobi ngata ba mongo, bokoma ko fefela na biloko bana mikyo ba yelo bilobio. Bokoma ko fefela makujos, makudiangana. Excusez. Donc eza pasi. Ya Gabi o komi ko sala wana eza mauvaise foi. Ngai na kamwe ndengo yo kovana kiti poya kolobela chèque o Davina pesi et puis yozo bake chèque o Davina pesi eza ya ba fan ba e o ba pesa ki sila eza ba fan d'abord to sonoro likambuya to mela na mai yo mto otala ngala ndako mela pe mai likamba chèque sila oyo na banda ko linga kolobela ngote mais pour pousser biso to lobela ngo ba idiot le roi ba ibutu na ba vagabond musu batikali boyo kanga bien. Est-ce que chèque wana ta ba pesa ka on sila botala ki ngo bien eza na montant mi balé boyo ba kité ton zamene abibisi bino na poisa eza ki na deux montants boyo bité ba ko kanga bino ya mufunge mukamate mukwata ezaki na de nzambe mboko passer ça donc bo chepe na deux montants na kata chèque moko siko to bo côté au $150,000 côté au $105,000 siko au juste ezaki ni et puis qui vous a dit que ba fani ya sila ba sangisi li sila mbongo po e koma na niveau ya $150,000 ba PC donc bino bo ko ndimisa biso kaka to ndimaka yango. Si il y a Davina pesi na ye Madame Belvi parce que les lois sont modernes. Tala lelo s'il a fêté 7 ans oyo nyanga la kata ya ibuto so fa na so bake po muninga sali 5e anniversaire yo po yo kolanda.
Belleville maintenant n'enga vendre na pena vendre boye na ba pété n'enga ça na wana a calculer si là. Et ça le sens là. Belleville maintenant n'enga ça wana a vendre na ba pété na ye a calculer si là. Si la tanga zo fêter fête ya à 5 ans ya chaîne na ye. Est-ce que ça n'a reconnaissance ya ko téléma na podium? Ndenge bandeko to bazaki na trophée ya Belleville Kandiala mutu na mutu honoré mwana na mwana honoré papa na ye. Mwana na mwana honoré papa na ye. Président Lomba azaki fier. Président Caleb Toukebana azaki fier. Ya dingizo azwaki trophée. Mais si la fête wana ya 7 ans, est-ce que tellement aloba que si je suis aujourd'hui comme ça, ceux qui naza na label et ezalaki na mutu moko ayisaki nga tika ko kende ko fefela na ba tournage ya batu. Atika lo lobangote ingrate numéro 0 hypocrite o ya kende ko benga ba émission Vincent ke batu baza ba hypocrite. Donc, ya gabi pona yo soki Belleville asalika likambo oyo salela wa analyse. Soki bana oyo ba sitoche na bino baza tout autour ya sila ba provoquer bana bato mikie o baza pe na munoko ba yebi pe koloba soki ba provoquer bango ba ye koloba ale bino bolobi bazo tinda bango pa mikolo tango bana bino baza pa la batu kuna banani batinda ka bango po balo tango yo va na kiti oyo ko critiquer chèque ya Davina tango Davina ko matiso miniature ya Gabi. Si on a que tango wana bana la basabe poli babanga batute comment yo mukolo oyo va na kiti o sala analyse kutute o condamner que bako pota Belleville buzo ba bongote akondi babilo ba bongote ezali loko lukuta na fête asila ozala kite o sali mpe ni analyse ya Belleville oyo ko vandela ngo Gabriel Bolembo tika mutema mabe et comme ko bimiso na batu osaka na problème na Belleville parce que biloko oyo ko loba na émission Belleville atikala ko vana kiti te to atikala ko sala eloko moko te po alakisa mutema mabe na ye ya ko zo mona bozo bimaka bati jemu na bati jemu parce que bo inela Belleville nini kinga kati yango pe yomo pe so ya oloba anda ko pesa bino mbongo monta moko bo banga na songa ni puta te bo sala na makambo o lelo te bo vala no pe kimia mutema mabe na bino sila eza pasi mingi eza pasi lokola bino bokomi ko bwakela batu bambwakela boke ko salela restaurant ya madame Belleville bo salela ngo théâtre boye bango ke osopi masanga okofuta masanga munoko o bino bosalaka nango wana to mutu azo favoriser bino wana oyo aza lelo ayebi pourquoi aza bongo impolitesse oyo aza nango wana soki Belleville aza nango te babiso toza nango koleka ye donc ntango bino boye kosala gag mpo bofinga restaurant o batata batu na bamama batu balekaka wana batu ya poto balekaka wana oyo obia bozaka na soni ntango bosali gag wana bolobi ke restaurant Belleville bafutaka batu $100 restaurant Belleville eza malamu te sikoyo restaurant ya sile eza na commune nini siko ntango toyaka tuna bino question restaurant ya sile ya VIP ya 3 étoiles eza wapi McDo ya sila eza wapi ata cabine téléphonique ya koteka ba unité eza wapi eza pasi biloko oyo bofingaka Belleville te bofingaka nde sila mutu alata te elamba na ye boye ayebi kolata te boye na boye Belleville azalaki mwana nyarkos kala nazalaka na kinyo bango bauta adefila alataka bilamba abombaka nzoto sina lokwa za aleka na défilé ya sable
alata na ba papa wemba c'est normal ayeba ba griffe ba bilamba mais Bellevue bomba kaneka nzoto asanga ne pe matana na bilamba kote et puis alata ka cher asomba ka bilamba te na moment ya solde te do ba tata mikolo na mama mikolo boye ko lobisa batu makamu boye sanga tina ba biso ngana ko vanda te pona ko ba robe ya sila lataki yemo no sila Bellevue aleke bongo robe siko kana ko lobela robe ya sila ça n'a pas de sens. Mais au moins, on a des idiots tout autour de des zombies et des cannibales. Parce qu'on va faire un plateau, parce qu'on va critiquer. Tina rouge à la Bellevue à Tchaki, Tina n'est pas Bellevue à l'attaque. Ce sont des ignares. Tout le monde dans la société, ça sans valeur. Quand bino bateau à poto, bosi mo pesi, dans la communauté, mo pesi, bateau sous valeur. Parce qu'on a colobonier batamalonga. C'est quoi ça dans ces pays? Loko la bino bo critiquer bo sali et loko bo sali wana na mukolo gag na bato bo za na scène bo ke la bato ba ke la bo continuer bo za na problème na presse hein? Théâtre ça 40e force dans monde presse à tes à YouTube à tes à TikTok et ça presse ba soit na kana muta presse te et ça dans sens bo ça la théâtre tete mon beko bika mwakela na mwakela yango ba inspiration silibino ou comment siko ya Gabi Bolembo Gabriel tango makamwana zo sala mana pourquoi ya ko pesa ba ko pe conseil te ndenge yo luno ba soit disant entourage à Bellevue za mabe boye bango ke mutu soka zo finga entourage à mutu c'est ka lingi mutu wana te azoya de na sima ya entourage wana entourage et salini. C'est quoi ça? Ben, faisons ça, ma film, les lots, on a 5e film en année 2025. Si la zone a 4e film, les lots, en 2025. Si la lélo. Bon, qui ça, c'est 2e chaîne, mbangu. Yo, il boutou, yo, fando, fongoli, mbanga na yo. Pour le baquet, Bellevue lundi, si la 5e anniversaire, il y a un qui ça l'anniversaire. Si tant aussi la fongoli 2e chaîne, biso to va voir qui to ba ki alandi Bellevue. Bozolo ba makambo boy, ibutu. Tango yo solo ba makambo solo ba wana. Santé na ozo tala ho. Na sila explica ki yo. Ko linga tena tanga, omoni o aga na mwasa na okela na mwasa ko mawa wa sa na ndako mama pasa. Ko linga tena funda pa ba belle famille na. C'est ma belle sœur, c'est ma belle famille, c'est ma belle sœur. Ben va ça muninga na ote ibutu. Osala théâtre na ba vetsa kala. Osala théâtre na ba Willy Mambu. Willy Mambu yeyo lelo akoma koya asasi ba filme. Mais oza génération na ba Willy Mambu ibutu. Yo koti na nzoti koleka ba biso yo. Biso so to koma kolobela ba Bellevue. Parce que Moussala dans sa presse. Ce qui n'est pas le Bellevue va foutre à $100. Oui, ton nimi $100, $100 au bino besoin de minimiser. Bozala kanango, besoin kango. Et bien là, on a un tournage au $100. Bon, non, on frais de régie à $10. Bozala sonité. Bon, le gars, tu vois qu'on rabaisser baninga. Bois au monde que bino bokomi soki ba Jennifer soki famille Kardashian mutu asimbi lola azate biso soto sesenga na YouTube biso soto sesenga na a boya ofinga batuke ba futa ka bino $100 mais normalement biso tout à l'heure musalo biso to saila madame Bellevue promotion to saila kai le lot Bellevue azali meilleur scénariste d'Afrique centrale. Oui, à ça l'effort, mais biso peut presque toujours accompagné. C'est pas pour rien remercier biso le événement que presque na biso en tout cas félicitations. Biso toza bato soto loko abinote ba mama mikolo et le réseau comme ça na poids ya Theresia, na poids ya Gabriel. Bon comment on va na kiti bon on dit bana pe ki mukala. Bon mon normal, c'est que musisa sonye katana bino. Na carrière on est surtout beau sali. Na carrière on est surtout beau sali.
likolo nango boye bomanke belle vie botindi bana bino bamanke belle vie na ba TV tala niveau ya malédiction ezolanda bino na bana na bino bolingaka nini totikela bino ye boboma ye ya Gabi sere nanga Teresa yo somona mokolo ma atopa ye kova na kiti atuteli si la bordine yo somona mokolo nini sere na biso Milo aye kova na kiti to Leya Ndaya aye avai na kiti Leya ndenge azalaka na bamatiere asila te Leya mpe ya Ndaya ndenge azalaka na bamatiere asila te mais soki azala na comportement ya Gabriel soki azala na comportement ya Teresa mais Leya sa zikisa mokili na makambo akoloba mpo na sila parce que tout le monde à l'époque balongwa groupe simba basalaka groupe bango mibale oyo elekelaka bango bayebi yango mpe na mitema wana mais c'est pas normal. Comment bino ba mama mikolo boye bokomi na bakoko 3 fois bakoko bokomi na ba 4 koko bozoa ko vandela sila oyo abane ko fefela na banzonzi bino bozaki na audimat na nzonzi bokoma kolobela ye bokomi mikala ne pi bozoni make ton limite oza mikala bino siko za ndeni ya Teresa mukala za $100 eza $500 ezaka kimukala yo asiki mukala ngo bino bobenga bato soki mukala ngo eza bafuta ko $1000 ozaka mukala ngate bafuta nga $100 naza pe ka mukala eza problème te siko kimukala na bino nde ya VIP ya biso nde ya pour tout eza na sauce te et puis bino botala kimukala na bino bien ya mama mikolo bongo mama mikolo bongo ba age avancé bongo makasi bongo boza mikala et puis bojoua banzonzi makasi basede na bino ti lelo eza na bandaka bato na bapoto bakoma kotala bino kaka boye ay Gabriele Thérèse bakoma kotala bino kaka boye ta lelo nde bokoma c'est le comment qui paie alors bato tu baotika bino moto akolobela bino aza te ondie bato baobanga bino moto aobanga bino aza te Gabriel Thérèse lokola bopona ka ya kozala mukala pa sila ndenge mona biso topona mukala pa sila soko oyo vai na plateau obungeli belle vie en tout cas lavage ezali recadrage ezali eza kitoko te eza soni bamama ya mikolo boye likolo bobakisa bana bino matabisi baya komanke belle vie respect est-ce que batata ya bana na botinda na batevi baya komanke belle vie respect soki bazalaka na bino balinga bandima makambo bino bosalaka pour la plupart bana oyo baya komanke belle vie na TV batata na bango bakambo wana bamama na bango c'est quoi ça dans ce pays ole bosala théâtre bozana na ba âge oyo bamama linga ti lelo bazojouer théâtre mais bino bomi komisi na bino santo simba bino bakoni mama Davina za eloko te eza Davina mbongo wana pesi eza ya lokuta chèque ya sila eza na 2 montants otalaki yango te yango moninga alobi sila aza moto ya distraction makasi aya kodistraire théâtre erreur président Lomba asala na vie ya komibisa sila na théâtre j'assume mes propos botika wana bayaki soki belle vie bobakisi belle vie na sila bazobebisa théâtre sila nde moto azobebisa théâtre parce que azotinda bato oyo babundisa moto oyo azosala honneur ya cinéma sila so akoti premier épisode lelo il faut babongisa na chaîne badiole bakangisa basinga phase na netre eza wapi po ezonga apres baya kotya 2e épisode mais belle vie chaque jour azokotisa épisode par épisode film par film. Quelle est cette industrie ya cinéma lelo? Quel est cet label ya cinéma lelo o eleki Bella production? Bomoni na fête wana. Est-ce que basombi bango kaka? Tala ba paka ya théâtre ndenge ba yaki na fête. Elombe Faustin Soukari monument na théâtre. Papa Ngalfa wana bomona ki papa nani Masumu de Blende yala kayala azalaki wana. Soko tali lelo belle vie azan bon terme na ba comédien. Mais batu ba yina ka belle vie ça ne ba famille bota révolté comme des baba ibutu na ba nyanga la kato misuso. Ne batu ba yina ka belle vie ngalo o empêcher nga.
nde bato bayina belle vie. Alors belle vie comme on a kala bino la belle ko sakanga mon côté. Ce qui belle vie ça qui mutia mabe alinga tika sila ça ka monga mané eka retourner na belle vie TV na Candy Star. Mais pourquoi ebisaka yekende konanga ça la chaîne? Pourquoi? Banyangala katoto so baka oloba ba ibutu ba rezi ba muwa koma pokola fufulo kola mutu ba balanie na chibao. Bino so baka oloba na soki belve zaki mutema mabe. Alika tika a exploiter si la on rappelle typo exploitation l'homme par l'homme. Mais le quoi ça mutema mabe te. Soki zaki si la azaki na niveau est-ce que quand ça belve que ça la chaîne? Yala la sonde ma fongo na chaîne. Alinga yebise alingaka yebise popesa nga réponse to ezalaki Gabriel ba Gabriel baza ba moko otanga o jouer na théâtre so azo jouer na mwana moko ayebani te otanga ko monete mutema mabe bozaki na ngona inga nzonzi yango mo le futi bino bongo mutema mabe le kakati donc boye babo tant que vous se respectez, vous avez voir la kit, vous supportez pour Davina pe, azana maman nae, ala tata nae. N'est vous finir là que déjà maman nae. Tant que vous avez besoin de voir la kit, pour critiquer chèque, on s'en dit une mission pour la chèque il y a Davina. Le roi Davina vous commissaire anniversaire valable et assis là. Et ça problème c'est débat moi sur que kitoko. Débat moi sur que kitoko. Donc boyoka soni et puis eloko ça rabino bongo pour vous rappeler na babo kilo te so vous a basio pele bozaki na babo kilo te bongo nous sommes makambo te. Merci beaucoup na bino tout bolandinga na Vision Plus télévision. Merci beaucoup pour continuer ko s'abonner to ko loba a ezaba injirte awa parce que bande ko belé na théâtre bazo banga ko ba vérité mais lelo ngai na lobango si la lelo il faut à changer comportement yako soki lelo pourquoi belle vie akumisa biso te bo o mona ke to sa la promotion s'il faut muto akumisa pena batu na belle vie nda akumisa biso mais bato bazo finga ba tata ya batu ba mama ya batu tina ba fanatique ba mama mikolo. Parce que quand la bana batu ya miki o bazo jouer na bela production ba finga ba ngona ba commentaire ba faux compte bolla kama mabe surtout ba oza mikanda te boko zwa mikanda te oza bato na soloka mibali ba ko tika bino ba okene pa basi mususu ba ke kota babala itula basi bokena ko pona kamo ko boye pour ba ko finga bana batu ba wasala musala passe ya théâtre. Merci beaucoup, na maître Serge Lokemba, au Nid britannique. Merci beaucoup. Ma famille Libouta, nous sommes dans le monde entier. Rendez-vous Zamoko le 29 mars, na showbiz na 17h. Pour les Nabuta Betelo li soloté. Somba billet, $10, $30 VIP. Voilà. Tokutani mingi na analyse bordure dans les seigneurs. Pour awa en tout cas bato bola nanga pina awa nazo bandaka koya nazo bandaka koya parce qu'il faut tout recadrer bato. Bye bye, écoutez dans la prochaine occasion.